Shalom shalom peuple de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya Nzambe ya lola excuse-moi Nzambe ya lola azwa kembo azwa lokumu bisika bozali Nzambe ya motema malamu oyo abateli biso apesi biso mokolo sika tomona te azwa lokumu na pesi bino vraiment mbote na motema mobimba. Nalingaki nasola na bino par rapport ya ba question réponse oyo tokosala l'émission obo tukolanda na masolo ya bana na Nzambe. Il y a trop de choses par rapport pe à temps et ça biso to répondre noki vraiment. Et loko nini na ngai na so na bino par rapport à émission wana, il y a des questions na kota na kati ya profondeur pour esunga libota bana na Nzambe. Alors na moment wana totika na moment ngo na maboko ya Nzambe po ya yebi tango pe ngonga na bondeli na kombo ya Jésus de Nazareth. Yawe Nzambe na pesi yo merci po toza malamu. Kolo nazo koba na ko continuer émission ou tutu ko sala. Nzambe na tiki momango na maboko na yo. Zo contrôle monoko na nga ya makanisi na ngai. Ya ngai mobimba na ngai Nzambe. Bandeko pe bakolanda pesa bango mayele ya ko comprendre pensée na yo. Na tiki moma o na maboko na yo Yesu zo contrôle ya nyonso. Masolo tozo solo la Nzambe to tiki onka na maboko na yo. Na inspiration na yo nde Nzambe biso tozozwa mayele ya kososola makambo mosusu ebombama na bavi na biso. Oza Nzambe otonda na nguya otonda na bolingo na yo mimonisama na bomo ya bato baza kolanda yo. Sosolisa bango, fungola bango matoyi ya molimo, miso ya molimo, bayoka pe bamona baza na écoute na pe baza la sensible na écoute na yo pe sunga bango mpona koyeba koluka délivrance. Sala bango bolamu na sima video okolo mimonisa bomba bango na makila na yo batela bango batela penga bombanga pe na makila na yo na kombo na Yesu Masiya tobondeli bongo tolobi amen. Nzamba lola abatela bino azwa contrôle na bino abomba bino na makila na ye Nzamba Israël le Dieu tout-puissant le créateur de toutes les choses mokonzi ya l'univers yene Nzambo atonda na nguya nyonso eloko oyo na ngai na loba eza tozo continuer émission na biso moyen na loba mingi ezali te émission oyo ya bana na Nzambe bolimbisi nanu parce que omoni bata elekaka ebele amso oza na inspiration mais yo amsusu nzoto bien te santi pe bana pe koko déranger ozomona ekoki ko permettre yo te osala video ejupeta mingi vraiment nakoloba bolimbisi te mais tozalaka motema monene na baoyo nyonso balanda se Rebeka nazanga moko te naza na bana pe fuko zwa soin na bango pokota video apozwi soin na bango yo bandi video na yo bakomo yo biso mama toilette oza na choix te mama na lingi na lia oza na choix te fokate ocha pose opesa eloko na ye tolekisa ye awa place na vandaka na tie pose na tia fleur na eza nzela abimika bambo je vais faire toilette wana choix te ekoti na video yo osatandaki te mekoti na bato balandaka nga vraiment naza mama bana na kochaka bana te me bino mpe bomona mona linga yaka mbango abimi na chambre otie loboko alinga sala boy okangi otengami donc mpona ni po akota te abebisanga video te ozomona na sens wana nasenga bino bolimbisi bo comprendre nga pe en plus nde na bougaka eza lolenge na nga na ningana mingi ozomona na ningana mingi na ndo ningana pe mingi fena na bomwana na ningana mingi mais Nzamba kosunga tovanda poser tosala mosala Nzambe malamu petit à petit na ba conseil na ozwaka na lolenge mosusu Nzamba ayedaka nga nyonso ekoleka malamu na lokumu ya Nzamba Israël amen. Ya wana lolenge nini na émission na biso lelo tolobela na lolenge nini nakoki ko récupérer miso ya molimo donc don oyo nga na bongisi comment je peux récupérer ça donc oyo eza très important oyo kokoyeba bitumba molimo nanu nde tobundaka yango eza ndenge te esengeli tobunda yango ozomona parce que combat spirituel eza très important moto abunda combat spirituel bengana bademo bengana milimo mabe mais avant obunda na bitumba molimo fo luka oyeba nanu
homme fort na famille na bino azalaka nani? Femme fort na famille na bino nde nani? Parce que bato bakondana biso eza bakoko na biso. Bato batia loi eya bakoko na biso bakenda. Mais nani yango azwa lelo na tana nga Rebecca? Nani azokonza na famille? Frère Baselo tana yo, nani azokamba? Nani azokonza na libota na yo? Nani azodominer? Qui décide dans votre famille? Ce qui nous y est bien, homme fort ya famille, na femme fort ya famille, oya joa relé, ya bakoko na bino nde batika, nde yo koyeba ndenge ni okoko bunda bitumba ya molimo. Alors yo na oyebi no bato yango te. Nana joa relé, ozo bunda kaka. Soki aza mutu yo solola ane bien, ozo mipesa pasi. Soki aza mutu bokabolane ba secret na famille, parce que biso nyonso tobeba na bato nyonso te hein. Yana bato mususu osolola na ye te. Osolola na ye te po anini? Par rapport ndo okoma mama Nzambe, ye mo aye makambo asala yo, alingi contact na yo te. Bango nde baboya biso liboso. Biso toboya bango te. Ndeti nga, naboya ta mutu te na libota na nga. Mais nakutama, nabotama, bayemenga te, balingi ngai te. Nga na ye kokuta bango. Mais bango nde balingi na bango nga te. Siko na kosala ndeti ni nakawana. Nalinga bango na makasi, bato babona bango ngai. Non, na oluka pe kwena nga, na vandi na nga na ndenge na nga, l'essentiel nzamba alola, na tambwa nde na kobanga ye. Ozomona. Yende ayebi pasi ya babwakama. Po ye pa abwakamaka. Bible zoloba yaki pona Israël. Azoba Israël, ngai Nzambe na bino nga moko na zoya, pona kobikisa bino. Mais Nzambe tonga azoya, pona kobikisa ekolo na ye, ekolo ne moko rejetaki ye. Baboyaki ye. Alors yende mutaye baka pasi ya babwakama. Yongo so yo bwakama, komitungisama te. O na tanga te, na mayele te nde yo zana so olanda nga. Mayele nga na zana nango, Nzambe mutapesa nga. So ozo luka nonga o mayele. Pa mama ozwa nonga te, yo ndo mtu ana mayele mingi. Yo mtu ana connaissance mingi. Menga o nazali, Yesu na Yesu. Ngolu na ngolu. Bolambo utepa na ye. Yango moni na lukamba tu mutu abwakama po aye mta oyeba pasi na nga. De batu na mokiba loba so okufela te moyeba pasi ya mutu bakufela izate. Ozomona. Tant toyaka na famille, tozana bapaya, toyena mokili oyo. Alors nde toyaka na mokili, elo oni to perdaka. Liboso. Baboma biso ni liboso. Nde yango to soso toyeba pe na ndenge ni toko récupérer badona biso. Toza bapaya awa na se na moi. Toyeba yango, donc toyaka mission, na ba famille na biso, mususu akoza le bienvenu na famille chrétien, mama ebi Nzambe, papa ebi Nzambe, akuti bango ensemble, pe bakei, ba memi mwana na nzela ya Nzambe, pe babate likabo wana malamu. Mais biso tobotami, ba mama bosala nzela na bango, chemin na bango, biso pe tokola ka bongo. Même bon Nzambe toyaki nango, étoile toyaki nango. Nani akobatela yango? Batu musu baza pe toufe na famille ka te, ba mama quartier, ba ebebisa via mwana na yo. Yo ebite. Ba etufa via mwana, bakangela libala mwana, bakangela esonge liputa. Bakanga via mwana yo. Yo oyeba ndenge nini? Oza femme de prière te, neti ya biso ba mama akende brasa mabe, akende mboka ba kosuki ba nzela ba yanji. Mabe yo mu yanji te, ye kantila ba yanji. Donc nyonso ala keteka soma kaya boy, so ke soma nini yangwe, na kolanda ya vie spirituelle na odona oye na likabo ye nango. Ba oloba nini? Ye pe fo azwa ka nzela o mama na azwaki ya mobulu ya mibali. Yo po ozwi ka nzela wana. Mais Bible lobi nini? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Na nzela vérité ne lelo biso toyebi Nzambe. Nzambe akomolakisa biso na tindaki yo netinda na mokili te po yo yibaka, po yo tekaka nzoto, po salaka boye. Mais napesaki yo mission na eza fote ya bana basi, fo enseigner bana basi, olakisa bango lolenge ya kozala. Tala lolenge bandeko no bazokende na banzela, lakisa bango eza mabe, tala mabe oyo moni, tala okutani na tala. Ozomona. Ba etufaka na famille, eloka liboso ba na famille ba etufaka eza misu ya molimo nanu eloka liboso ba bomaka biso eza misu. Parce que ba biso ba bomi ovi misu okomona te.
comme ça bango okende okoya na libulu na banzelo bango baotiela o momona libulu eza te ke nzela na okende eza piège baoboma o miso ya mibale baka oboma eza écoute parce que moto amona te bakoyebisa ata soki aotambola babikeba libulu eza liboso aluka tengama babomi yo écoute ya misato eloko balingaka baboma biso eza mpe ndoto mpona biso tozwaka barévélation na ndoto eza le seul moyen canal oyo mpena nzambe alingaka kodepose quelque molimo mosantu ye nde nzambe lokola aza kati na yo yango chaque jour mwana nzambe alotaka mpo aza kati na yo nzambe yango alobaka mikolo nyonso mpo nzambe aza kati na yo yango alobelako mikolo nyonso mpo ye moto azotambusa yo azolakisa yo nzela fo alobela otango nyonso babomaka biso yango babomaka na sensibilité donc moto azalaki sensible so amoni mabe mwa nzoto mpe koréagir mais babomaka mpe yango mpo réagir te ocomprendre eloko moko te osuspecte eloko moko te ozomona eza mpe le même eloko wana soki na famille na baboma na bango yo te deja eza na loi oyo bango batia mobeko batia oyo mowumbu nalobaka bepekisamelo oyo deya bango batia ndenge bango badeposa yango sikoyo yo ntongo ye okuti deja limite na famille ke awa bato bakendaka te nzela oyo bato bakotaka te awa bato basimbaka te neti nga mpe na famille nabotami nakuti yanga mobeko nakuti yanga loi oyo eza kopekisa nga nakende liboso me nga nalingi nakende liboso sikoyo nzela nga na okende ata bango baboyi lokola nzambe nde atiaki chemin wana mpona nga na okende kaka na okoma mpe kaka quel que soit l'obstacle, quel que soit la complication, quel que soit l'étouffement, ngana okoma kaka. Parce que ce chemin, c'est Dieu qui a créé ça. Oya sala ganzela dans le désert, yende muta sala nzela oyo. J'espère que tu comprends. Ozomona. Ce qui na une église, na kuta sur na pasteur amabe, bango ba okota na nzela pasteur, ba yokani. Monica molimo bataka biso na pasteur acha loboko. Tango kokende liboso, bango ba okanga na dans na étoile na ba étouffer yango même oye na kati na église eloko oyo koluka mo saisir yango ezate mo simba yango ezate boni abat bakena koluka nzambe na église ba viku te bebi ba on église yozo kasi église ni église okena okebima na pasteur na place ozwa bénédiction ozwi malédiction mutu vie ke bebi la wapi na église ça veut dire ça na ba église mususu o bana na nzambe bakocha makolo te ozomona yana bato mosusu oyo bana nzambe bakolandaka te azala lokola mokambi na ye biso so tolandaka bavideo nyonso parceke toza deja lelo badirigant toza lelo bakambi mpo futa oluka toyeba nini oyo azoensegne bana na nzambe mpo te nga na bondela eloko wana esimba te ozomona nzambe deja tia biso bilembo oyo ezali molimo mosantu aza elembo na nzambe kati na biso me omona moto ya mokili aza koloba te nzambe aya atia bino esu bilembo no banda yo obotama ti ozokola okomi na 60 olingi okende me yo ozoloba nini nano ozo elembo te do elembo wana mpo Rebeka nde alobi yango oyo ozwi yango non fo luka oyeba nani elembo oyo nga nalingi naki ezwa eza elembo ya malamu bino so babengi bino vene bokei me bible ezoloba na biso nini so balobi naza awa to aza kuna bino bokende te osomona fo yebaka mpe eloko nini ozolanda eloko moto aolanda boluka bozwaka eloko eza na ta na naka ndenge aoloba oyo eza na bénéfice ke oyo ozozwa eloko oyo oyebi te moke kaka osomona eza très dangereux nde na obenga bino na jeune oyo ezali mpona nini jeune eza jeune biblique ezali jeune moko nano amona yango mpe te nano esalama te mais nouvelle génération aye na makambo na ye donc jeune oyo eza jeune biblique tokozalaka na 2 jours ya week-end ekozala samedi na dimanche journée wana kobanda banda ntongo ti tozokende na ti pokwa ti lobi kuna toza na biso kaka na bible donc olambi olie osimbi bible obongisi bana na yo osimbi bible okomboli ndako obongisi ndako osilisi pendant ozopema osimbi bible te na rendez-vous oke rendez-vous ozosonga ozwi bible te naza na nini mona oke tikela mutu
okoti otiki moto eloko ozongi ozwi Bible. Soki yo ndoko olobi te nazala constate na obima te, nazala toujours na présence ya Nzambe, na profiter lokwa mpe toza mokili mobimba oyo bakokota olobi ate naluka Nzambe nde baninga baluka Nzambe na mozili na profondeur mpo na bavision mpo na écoute na biso lokwa servante na memi biso na 2 jours ya biblique eza 2 jours wana natangaka na nga Bible mais etangeli Bible oyo toyoka etanga eza ya jeune eza pena banda tongo tipoko tokende ka yango ane prière na biso Bible ka kotanga même losambo ya na Bible toza na ba verset oyo ya prière ya repentance ya kokumisa Nzambe ya koeleve Nzambe ya korenoncer na makambo mabe pe nyonso wana toluka ngo kaka na Bible na 2 jours na biso ya prière wana eza 2 jours ya biblique eza clair mwana Nzambe aza na Bible na ye na ndako Nzambe mombu na Nzambe alobi totanga Bible 2 jours eza na sens eza na sens ezala te mais eza na sens Bible ezoloba nini na Josué ke nini Bible mobeko ya Nzambe Bible ya mobeko elongwa te na monoko na biso to méditer yango jour et nuit bino bobongisa na français mpo nga na obimisa bien te na posa oseka te na serie lelo ozomona to méditer yango jour et nuit mpo na nini eza très important yango wana mpe ezali mwinda ezongengisa bavision na biso mayele na biso makambo ebele na bomoi na biso eza quand même na sens babengeli yo eloko moko ya pamba te eloko moko ke oza na connaissance na yango te osomona mais Bible oza na connaissance non c'est la parole de Dieu c'est Dieu lui-même Bible lobi le commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu donc oza nango ozotanga yango eza malamu mpe bato mosusu bazalaka na bolembo ya kotanga Bible mais na profiter comme eza jeune biblique omoni kopesa mpe bato makasi lolenge mpa kotanga Bible bavanda nao na présence ya papa na bango balekisa ata 2 jours wana kala bango na papa bango bazosolola intimité ya bango na papa bango quand même ya na sens eza ozoyela biso biloko moko ya sika ezala te nde apôtre Paul alobi mais oyo oyeli biso Joshua alobango totangaka Bible makomi na Nzambe mais nanu toyoka nde te jeune ya biblique ka jeune tokolia na biso tokomela na biso mais tozalaka na présence ya Nzambe na kotanga mobeko na ye eza mabe te bokotaka makambo mpe eza na sens tokotaka kaka te mpo towana mposa tosambela mpo te teke tolingi tosambela tozwa bolamu na Nzambe nde nyonso baoloba na biso ka tomela yango non osomona na temps oyo banzambe baza ebele nabetela bino témoignage na nga to Nzambe namoni Paul ebeti nga nakanisi Nzambe ndenge abimelaka nga ubie baange nde namonaka mais nzoka ezalaki bongo te mais to nga nafukami molimo mosantu alobi na nga ni telema eza ye te oyo ezali Dieu soleil Bible ezoloba nini bamisu bakogumbamela bete sale savoir tala nga nalingi nagumbamela Nzambe fait étranger Dieu étranger bongo soki molimo mosantu ye asosolisaki nga te mais nalingaki na adore ye sans le savoir mais Dieu le tout puissant aboyi mwana na ye akumisa parce que naza na ignorance ya koyeba wana oyo azoya wana eza ye te mobali ya libala nga nalingi nayamba mobali mosusu impudicité nakenda oti na mamwa molimo na banzambe ozomona ndenge nini okorécupere badon spirituel oyo bakangi bino na se na mai fo oyeba ndenge ya kobondela comme yo oyebi na yo servante ya mabe te oyebi na yo serviteur ya mabe te oyebi na yo mokambi ya mabe te évangéliste ya mabe te alors prenez garde Bible elobi soyez prudent comme les serpents prenez garde à vous Bible ezoloba na biso tozala prudent alors prudence wana ekende ti na losambo o Nzamba Israël moyoki losambo mais voici devant ta face yo tie na lingala français ebimi na ye epai na yo Nzambe na ye koluka elongi na yo na ye omimonisa na bomona mpo oyo olobi na liloba no bayeba luka ko oyo komimonisa okoti na kati na kokumisa ye na kati na repentance omipetoli mpe opetoli monoko ekwakulaka esutu nga so nazopanza nazosabola mama Puccino ndenge azobungisa bato nzela ozomona totongaka monoko eza kotonga lokuta oyo yoki na matoi oyo miso na nge emoni osali mawa na Nzambe omipetoli na makila na Yesu corps na ame esprit na yo elamba na nga nalati Seigneur Yesu okwama na makila na yo petolanga Nzamba bosantu obondeli Nzamba Israël akangola yokela yo mawa apopusani pembe na ye obandi kobondela ozwi contrôle ndako ozwi possession ndako
ozwi proche soit toilette okoti na toilette obebisi nyonso bantene bacaméra batoilette mosusu nzoka ezalaka biso baprison bayaka nde kotia bato wana na prison na yo na toilette na yo obondeli nzambe alola otie moto na nzambe obeleli makila na yesu esokola toilette na yo epetola yango afin ke moni toilette oyo ntango ozokenda yango ata olingi osala toilette na yo ata olingi osuba foyebisaka nzambe papa nga na ye akopise eloko moko te ebima na toilette ekota ngai oyo ya mabe nde soki ezalaki papa ebima lokola nga na kofina mai lokola salito ekokende ekende libela lokola ekozongaka te mabe wana ezonga mpe te na bomoi na ngai obondeli osali toilette nga priere ti na toilette obondeli na cuisine ozwi contrôle ya cuisine ozwi contrôle ya banzungu ozolambela bozoka mama sera ndenge azoyebisa biso bakoko na biso so balingi balamba mayoto na bao misuni ya bato bakendaka nde kozwa banzungu mwana nga na poto aka na banzungu ya kitoko ya minene na oke kozwa kuna banzungu no bazwaki wana butu balambelango basisi baye kozongisela yo na ntongo oyo kolamba oyo te nga nalamukaka na butu namona banzungu na ngai bible ezoloba na biso mopepe péri faute de connaissance nayebaka te so mopepe pléri soki péri soki péri bino bolakisaka nga kaka nde bolakisaka nga nzambe asunga biso ozomona libota na nga eza kobunga mpona kozanga koyeba nake nango na lingala facile bisiko nga na se retrouvaka ozomona libota na nga eza kozanga ezobunga mpona kozanga koyeba soki oza na miso ya molimo ne là tu vas comprendre ke babiloko na biso ezala na cuisine yo monguna autilisaka yango mpona kodétruire yo vie spirituelle na yo ekita bonzambe na yo ekita alingi bonzambe na yo ekita alingi mabe ekomela yo maye kotize biloko no osalelaka na cuisine luto oyo ozolela kopo oyo ozomelela mai combien de fois Dieu me montre banzinzi mosusu bakotela biso na ndako baza na bao banzinzi te envoye makomi nzinzi mpona nini na liduso moke ntango akoyaza na obstacle te akota na ndako na yo aplace batene moni nzinzi aye ake na cuisine nzinzi kaka moko wana ye wana asemisa na toilette asemisa na cuisine na salon na chambre asimi nzela abimi akei na ye nzinzi bandoki combien de fois Dieu m'a montré comment misala bamiseleke te banyoka na sa porte nde bakotela biso na ndako mona museleke te na butu combien de fois Dieu m'a montré banjoy ya butu bazalaka nde bakotela biso moto akomi njoy esprit komi njoy ekosala misala na ndako na yo combien de fois Dieu m'a montré bampesi oyo tomonaka na kati ya banzungu na nga nzambe azotalisaka mona pese moko akoti nzambe aolakisa na vision pesa wana aza pese envoyé du diable aye kokota na kati ya biloko no ya kolia abebisa sa misala me ntongo oyo oyebwe pesa aza na ye te nzambe aolakisa na vision pendant la prière me yokanisiki mpesi mo mpe akoti na kati ya ndungu mofinuku ezali me yo oyebwe pesa aza te me pesa ayaki na ndenge ya spiritualité asali misala c'est ça que Dieu te montre bongo sikoyo bato bamonaka te nyonso bakomona yango wapi bato mosusu baya bavanda na bandako na biso bandeko na ngai yo oyebi te mopaya azalaka yo na ndako benga na bango bapaya bavandi biso na ndako obengi ye te aza le bienveni te parce que oinvita ye te ya na bilamba na yo aya na babisaka na ye auta mboka combien de fois na bengani moto ana ndako yo moto oyaka na ndako akeba yo moni ntango otanga kombo na yo te komona kizengi te nayeba te so olandela biso nini alors keba omoi nde nakebi biso awa keba omoi ntango natanga bakombo na bino te kokasa te na razoba na bino moko mosusu omoni kaka nde na bujaka nde naningana moko kaka kati ya butu mpe ningani natangi na bakombo na bino bokenda wapi parce que naye boyebi kende toza bode asambwisi biso ozomona alors faites attention nakebisi yo natikeli omanda ovi na yo bozala ata na relation na bino na bato na bino balingi bino kaka na bondoki wana bofanda bie koninga te bato bayebaka mpena kombo intel baloba na intel baloba intel so mpe motu eningani ka nde nabujaka na tv boye nazwi mpe bafoto na bino na tie donc nde naza bode lokwa bobundisanga belebele deya mabe ekota alors keba nakebisi yo omona mutu obengani ye na ndako na yo ozwi bisaka na ye obwakeli ye bandeko akei avandi akoma oluka ndeni akokota ye mission na ye lokola yo moto olesa ye kindoki lokola yo moto okotya ye na nzela loge lokola yo moto okenda kokotika ye mpa nganga bato balesa ye ndoki oyebi bango te famille na ye moko bapesa ye ndoki to azwa kindoki na ye na ekole to azwa kaka kindoki na ye na bakamarade so mpe azwa kaka kindoki na ye place na bamisala bakendaka bamisala so mpe azwi kindoki na ye wapi bato wana
bakoto balela kindoki biso batolesa bao kindoki te so biso batokotya bao kindoki te mais koma lokwa biso tolesi bao kindoki biso siko tolingi tokota lola bao siko balanda biso okota lola te yo nde olesanga kindoki mais non kotolia biloko na mabe yoka na nzambe na yo c'est le moment koluka repentance biso nyonso tozolukaka nzambe oyo aza soki ndenge nini mpa nzambe aza te biso nyonso tolukaka bolamu ya nzambe na se na moi oyo tobondela totika mabe totika hypocrisie totika kindumba totika lokuta totika mabe wana nyonso ezopekisa biso tomona nkembo na nzambe bato na mokili balobi oh Seigneur merci Saint-Esprit bato na mokili balobi soki bokangi suki na bino bato arabe eyelinga kaka na bimisa kaka suki na bino nzambe alingi tokoma lokola liboma yango nango ayeli bino esprit ya fou de Jésus nde bayembele bino na nzembo fou de Jésus soki molimo akotelinga nakomaka liboma molimo soki akoteli mutu apanzaka sango malamu bible ezoloba le jour là na jour na mokolo ya Pentecôte ntongo bato bavandaki bazozela lisungi na molimo mosantu nde nzambe alakaki mokolo molimo mosantu akita bapotre baloba na minoko ya sika minoko bato bayebi na mosusu bayebi te elobama mokolo wana mutu na mutu azoyoka langi na ye maternel bible ezoloba sango malamu epanzani mokili mobimba to molimo mosantu akotaka mutu mbotama asika baptisé par esprit molimo azwi esika nde akokamba mutu wana na banzela ya récite o lelo molimo mosantu akomi so akoteli biso tokomi liboma nayebi te yango moni ke bato baye nango ntina dépouillement balobi tozala lokola bato ya maboma nani nayebisi bino ke nzambe alobi na biso toya bato ya maboma yango information bozwi yango wana osinga so ekoti na mutu nzambe alingi singa te ojute singa wana kasi yango batongeli yo caleçon te singa wana yango batongeli yo soutien singa wana ozoboya singa elamba yango batongeli yo elamba olati na nzoto singa wana soki obendi nwani na nde okangi nini suki na yo proprement otie singa na soki bongo te zwaka esinga ndeti moni ndeti mesure ya loboko nde ezala na dosongeli puta to robe na yo eloko mo ndeti singa ya boye zwaka sisinga boye benda nwani kanga suki na yo totika yango voilala bongo balobi na biso bongo te zwaka sisinga boye tiango na mutu eza péché te so nalati yango na nzoto nakota lola so siko nakangi yango na suki nakota lufelu nayebisi bino o so nakangi basuki na mo barabe to barasta na suki na ngai moko nakota lifelu wana ayebisi bino suki na biso mofo ezalaka polele ka boye panza na bongo lokola liboma ekolaka bongo bosimba yango te opendeka otiki peni yana bokotya na mutu nde balobe bakomele bino peni so ekotya na mutu nde okoti lola suki yana fo ezalaka liboma nayebi so suki yana fo ezala liboma suki na moso okangi yo barabi mama kanga barabi na saki tambala okangi yango to barasi okangi bato mosusu balobi te so okangi yango okangi nkembo na nzambe sava na oya wana sikoyo ntongo balobi Samson puissance na ezalaki na suki makasi na ye na suki bakoyoka te suki te me bino boyebi te Samson banda okanga ye suki 12-13 banda okanga Samson suki 13 banda okanga Samson bakanga ye makasi na ye bakanga ye nguya na ye to molimo bible ezoloba molimo na nzambe ekoteli Samson molimo banda ekokotela ye eloko nini yakangaki mpo molimo ekotela ye te siko soki balobi tokangi suki na biso bato molimo mosantu akokoki ya te mpo tokangi nkembo na nzambe moi nkembo na nzambe agir eza te sikoyo nde natie kitambala boye nde nafiniki nkembo mo nde nafiniki nkembo na moto akangi nkembo na moto afiniki nkembo to toloba makambo bien nzambe atindi biso te tokoma maboma nzambe aboyeli biso biloko wana bafe étranger alingeli biso yango te mpo eza ADN mobimba eza identité ya mutu alingi te babiloko wana ekota na bomona na biso mpe alingi tolata manière décente elobi te lokola nzambe aboyi pantalon tolati jipe ya mokuse non elobi te so nzambe aboyi pantalon aprécise te robe ifo ezala malene soki ndenge nini funa alata robe ka mokuse non funa alata manière moko bien alingi mwana ye azala naturel wana na bien na propre soki ozoloba ke suki wana ezalaka ya désordre lokola moto aliboma tokoma bato ya maboma nayebi te so tokonvaincre bato baya kati na bonzambe non mama kanga arabe na suki na yo okangi babobe ngai nzambe alakisanga babobe eza péché te babobe eza na ngola nde tobenga babobe monika rasta na oboye
bakangi ya mike loko oza suki milai eza péché te eza te ke ozanga lola mpona yango nono bakosi bon bato baosala bongo bamisu baa na bao na nzambe mpe solo te bomona teke baa na nzambe solo te alors siko nyonso bango baloba bazwa yango wapi donk baokota kaka na je kaka mpoka bomona bango mpe kaka babien baobanga nzambe me nzoka baobanga nzambe te ozomona okolongola nyonso se déguise boye me mpe so boye na bimi na ngai naosala mabe elobi te keso nalati boye nde naza mosantu ya na motema me nzambe alingi tozala modele aboyeli biso makambo mosusu ye nzambe ayebi pourkui aboyeli biso biloko wana amen me so okangi babobi barasta ya suki na yo eza péché te wana kende kotuna molimo mosantu eza péché te donc nzambe azwa nkembo comment je peux récupérer badon spirituel na ngai nzambe alola yokelanga mawa nalandaki bilandalanda nayokaki bafaux enseignement étouffé don spirituel na nga Seigneur aie pitié de moi accorde-moi ta miséricorde ta libota nayaki papa à cause ya makila nazoporte tala nde Seigneur makila oyo nabotami nango eza makila ezomema bato kaka na gauche me nzela na yo yango ezali droite mais Seigneur Jésus nga nalingi nakota na chemin na yo nga nalingi natambola na yo nzambe yo bato oyo otambola na bango papa bamona clair bomoi na bango echangea soki oyaki na mokili Jean Baptiste azotuna yo eske eza yo to tozela mosusu yo ozoyebisa bango kende koyebisa Jean ke baveugle bazomona bakufi baveugle bango bakufi miso bazomona bakakatani bazotambola bakufi bazosekwa oreponde parce que mpona yango ça veut dire yo oyaki kosekisa badon spirituel na biso mpe badon na biso bavi na biso o nzambe bato mosusu bandeko na nga azotambola me baboma ye akufa spirituellement naza ebembe sekwisa vi na nga soki naza mokufi yango nyonso yanga ekufi meme bandoto nanga ekufi sekwisa nano molimo na nga ezwa kimia ezwa bopemi parceke ekutai na yo nzambe apesaka kimia nzambe na kati ya lazare ntango ozosekwisa lazare amonaki lazare atambolaki lazare azalaki boye atala aveugle na amonaki nzambe alola ngai yo miso ekufa tongola miso na nga tala basenema nazwi tala conduite na nga mo Rebeka tala kindumba nasalaki tala ekobo nasalaki Seigneur tala impudicité nga nasalaki nga Rebeka nzambe tala nga bavotema nasalaki molimo maboko na nga makila to nasokolaka elongi na nga nasokolaka na makila nzambe tala bo maboko ndeto na makila etondi masumu yo ozozwa yango mama ozosokola elongi na yo na ntongo ozosokola elongi tala makila bato tala conséquence ya péché ememi kufa na miso na nga ememi kufa na matoi na nga nzambe alola yokelanga mawa nzambe alola kitisa mawa na yo na bomoi na nga sokola nga nzambe purifie nga nzambe ozolelela nzambe badona yo ozolelela nzambe bandeko mibwaka na makolo ya Jésus nga namoni mwasi oyo aye na parfum na ye ayepai ya Yesu atali te bato bazali amibwaki nga mama Rebeka obozomona se Rebeka nazalaki koluka délivrance na nga tala bato ebele na mokili oyo na ministère ya komba bango baosamba ya nzambe ya papa na mama na bango nga naosamba ya nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob nalela ye fort nakraka ye fort je kiffe mon Dieu nayebisa bino bandeko na nga so nakoti kuna ata nalataki pembe na mibwaki na mabele wana nazobaluka Yesu yokelanga mawa nzambe alola bato batelemi yango mwa mwasi alelaka nini yalakisaka nini jisese oyo soki ayekolela me nga nazoluka nzambe ya solo oyo abimelaki nga nzambe wana asalaki nga ngolu amimonisi na nde epa alongolaki nga wana parceke ayebiki awa esika ozali bazokumisa ngai te nzambe oyo ozoluka eza nga oyo nabengaki yo me place ozali naza lisusu te longwa mwana nga nde nzambe alongola ngai kuna nde esika namona bapaster bazolakisi nga bazi biloko na bango ozomona kuna nde ozomona tobanga nzambe ndeko na ngai tobanga nzambe lela mpona badon spirituel na yo makabono nde okoyeba oyo ozali nazalaka kolota ndoto bandeko nazoyemba naloba na oyemba na bazi yo mongongo monene oyo papa nayebaka te so nayembaka na mongongo monene oyo nayebaka te mais nzambe rien n'était possible à Dieu
nazalaka banzembo nayembaka nga mona komposa banzembo nga nako kompose banzembo nakomi banzembo na pesi mutu wana voix kitoko oyembi me namoni ke nene makambo ngo ezokendele nde par rapport banzembo bato baoyembela bato antoka nga mona oyemba moko mosusu mpe nakoza na vandia na bando oyembaka inspiration na nga moko nzembo owuti lola nayembeli bino na ba inspiration banzembo ya kitoko nazozela yo nzembo lokwa titre nazozela yo awa yo ozali mozalisi na nyonso yo olaki ngai olobi naza lokola bakuka nzambe alola kobosana nga te mpo bosanaka moto te bisika nga navai na nzete tozalaki ebele me nga rebeka nazozela lisungi kouta epai na yo nazozela yo nzamba israel yo olakaki ngai nga nazozela yo tozalaki ebele papa basusu bakoki te basusu bakoki okanga mitema te bake kogumbamela badie étranger me ngai rebeka esika navandi nazozela yo kobosana ngai te kolo ntango koya okokuta ngai kaka esika otikaki nga mpo nga nazozela yo wana ezalaka deja nzembo moko oyo nazala nango mpe inspiration na kati na ngai titre nango ezalaka nazozela yo ozomona nzambe alola abosanaka motu te me apesa biso elaka mokokisi na bilaka mayeba position biso tozali nango tozozelaka lisungi kouta epai na ye soki ete motu mosusu aza te naza na nzembo mosusu nakoloba na bino natombolika yo mpo oyo ozali nzambe na nguya nyonso ozomona natombola nani soki wana aloba okoloba mpo banzembo eza me mongongo oyembango nde banzembo basika ese rebeka za composi ngaloba nini ekimi ezalaki nango na oyela bino yango kasiko na opia bino composi pardon bosunganga wapi anasengi aide ekimi boya boni mambongo nga mpe namonaka ezalaka nzambe mo alingaka boseka naye comprendre ngo papa bino mpe alingaka bino bana ye boseka po bilo mosusu nalobaka na nga yango me koma mpe boye naloba pa esali kra ekangami nde nakomaki ya nini un thessalonicien omoi nde nakomi champion nango ayaya baprofesseur na nga nalela bino fort je vous aime beaucoup donc tant nde ebimi ligne de miel omona ngo donc sikoyo oyo nde bungi ngai botindelaka ngo na commentaire ezonga ozomona nakomposaka banzembo sikoyo foke nao na molai na français nde kimi ngai yaya français bwakisanga nayebaka te nalingaka nayebaka te biloko wana bandeko na yaka naturel omoi nayebi eloko mpenza me to nalingi na bimission boyo naotuta tolo mpo nayebi yango te moi nangi na bimission boyo plein émission ekali nasengi ka osecour boya nango parce que naluki yango bomoni nde ekali mama rebeka nga oloba nini nga mpe naokomprene te mpo nakokontinue te mpo eza bombe mais je sais que votre père aussi alingaka bota les vidéos bozo seka mais ntanzamba asenga ngolu evideo eleki mwa kimia mo ezalaka matata makelele okanaki te me video basali lokwa babebisa me nzambe asungaka bino bokomprendre nga bolimbisaka mpe ngai nasengaka bino bolimbisi na ndeko na bino bobomelaka nga mpe bamoto bino boona ngai oleki na bino te yo na biso ona ayana olanda osekana te na obeto ya mosusu nzambe alola toseka te mpo anini biso toza famille kati na nko na nkolo fu toseka ngai nasekisaka bino boza mpe gentil na nga bao bolingaka nga te bokutaka na nzambe omoi bao banda olinga nga te tande basutuki bamoika bao onani wana suko to bazalaki na youtube abi onaye amona bien orebeka ti mutu baloka mutu basumbelaki me nzambe asokoli ye akomisi ye mwana ye basutuki akomisa bango na biso marche pied nde mo mpe na yo so okoti nga na ye salu malamu nga na yeli oka sango malamu na yeli oka repentance sincere mpo tosalaki mabe tobika me soki omoni ke okobundisa ngai nga deya naza moto nakemba na nga na bitumba nakemba na nga na bapasi nakemba na nyonso so olingi obundisa ngo take na o ngai ntongo na obeleyaka jugement de l'éternel epée de Dieu epée de l'éternel ekota na ndako na ekota parce que babone nyonso baza na nga nabondela mpo na bino nasaka mpo na bino bao baye mission mpona badétruire nga nabondelaka nakobanda ofutela bino mpe bambeka nde bozana nasali mpe ofrande na nga mpa nzambe natomboli au nom de babone nyonso
au nom de bato nyonso batia numéro na bana téléphone nga babenga nga bao babenga nga na malamu nzambe azwa nkembo me bao bazobenga nga mpo babundisa ngai bakota na vi na badetruire nga banioka banguma babebisa vi na nga alors bato wana to nga na otumbela bino mbeka na otiela bino offrande eya lokwa nga na lokwa bato nyonso te nga na otiela bino offrande nzambe apambola bino bao bazoluka nzambe na bosolo me nzambe alakela mabe oyo akolukela nga mabe bible ezoloba ngo apambola akopambola yo me alakelama mabe oyo akolakela yo mpe mabe eza makambo nzambe apesa na koko na biso abraham biso bokitani yango wana makambo tokosala tika nzamba israel na bao bazoluka nzambe na bosolo bobondela mpona bador spirituel na continue mpona bador spirituel papa basinga bakanganga ekatana basinga bakanganga na maboko ekatana nzamba alola nga nalingi nazala libre nga nalingi nazala punda oyo kozwa kembo omata likolo na nga omoni biso bana na nzambe toyaka nde punda oyo nzambe amataka mpo azwa kembo na kati na biso nzambe ayaka koti mpo azwa lokumu totombola ye toeleve ye no nzambe azwa biso atya biso na mapeka apres yango na to nzambe aotya biso na mapeka na place biso totala nzambe alakisa biso nzela nzambe aotala biso sikoyo boye mpo yo ozomona mosika koleka nzambe donc nzambe alingi atya na maboko lokola mwana yo ozwi natire na biso ya boto mokili omemaka mwana na mokongo otyaka mwana mapeka nzambe mpe ndenge sikoyo otyaka mwana mapeka nani atambusaka mwana eza yo ti so otie bebe na yo na mapeka yo moto otambusa so otie bebe na yo na mokongo yo moto otambusa ozomona me yeba ndenge otie bebe na yo na mapeka awa to bookende na nzela mwana na komona likambo liboso na yo moto tie na mapeka alors mpa nzambe tokozwa makambo na biso nyonso to tosalaka tomema yango mpa nzambe ye aza nzambe aza incomparable ata azogide biso ata otambusa biso kaka ata tienga na mapeka ye moto akomemanga kaka me bamakambo mosusu okoki koloba te ke nazala bisika oyo oza mokonzi nga mpe nakoma mokonzi tianga na mapeka so molai nange esuki nzambe yo ozalaka mbeko biso tobonzela nzambe sambelaka bien bondelaka bien yembaka mpe bien nyonso wana ekosunga vie spirituelle na yo ezala malamu eza makambo biso tososoli na lisunga molimo mosantu ke tokoki koloba yango te epai ya nzambe yango mpe toyeli bino bokoki koloba bongo te epai ya nzambe nzambe azali nzambe babangaka ye talaka nzambe comme il est Dieu d'amour son amour bolingo na ye eza monene ezanga limite esala bino te ke bokendaka kaka kota bolamu ya nzambe bomonaka mpe kanda na ye mpo esala biso tobanga nzambe meme biso basali oyo nzambe aponi na ntango ya suka toedifie bana na ye tozalaka tomonaka nzambe koto akanda tomonaka ye koto akanda mpo tobanga ye me so tomonaka aza nzambe bolingo aolimbisa biso toyebi deya secret ya repentance toyebi ndenge osala repentance nde mabe basakana na nzambe te mpo ntango eza mokolo ntango nde ozolinga osakana na ye basakanaka na nzambe te aza papa babangaka ye barespectaka ye nzambe badona nga esekwa miso na nga molimo emona matoi na nga emona molimo mosantu nazobelela yo moto asuivi elandela vi na nga nani onga nalanda akanganga na mai nani onga nalanda amemanga na zamba nani atekanga nani ateka eloko moko ya nzoto na nga nani amema organe na nga na monde ya molili lelo moto ya jugement moto ya justice moto mpo oyo olandaki nga mpona koyeba liloba nzambe molandaki nga te mpona memo na mai mpona memo na zamba naza na droit wana te alors obelela moto na nzambe ekende mama mokambi nani mama bakambi nyonso olandaka tia bango na priere oyoki na ngai tianga na priere nalandaka mama rebeka ngai nayebi azali ya yo soki azali ya yo te kaka moto na nzambe jugement de l'éternel ekita likolo na ye yo azwi mission ya koegare bana na nzambe ya kogare ngai ya kotianga mosika na yo ya kotianga bolembu de priere ya kozwa makambo na nga komema na molili ya koetufe bador spirituel na ngai mpo mokolo ya suka yo sambisa nga ngai nazanga lola moto ya jugement ekitela ye nzambe yoki bondela bongo zalaka prudent na basali nyonso na baservante nyonso ozala prudent mutu nyonso olandaka fo bondela mpona ye oyoki fo bondela mpona ye prison nyonso ase na mai esika bamema badona nga prison nyonso ase na mai esika bamema bakenda kotia na sali banga biso moto oyoki na matoi ya bato bazoyebisa biso baprison spéciale ezalaka donc prison spéciale nyonso landela prison spéciale kende kotumbango moto tiango moto
mema ange de l'éternel akenda localiser organe na yo moko bamema na monde ya molili bateka epa paster wana yango wana nde asalelaka étoile nango yango nde atufa miso na yo nde yango akanga mutu mosusu akokanga oka miso bandeko na nga oka yo yeba omona ye te mais eza te kutu akende koteka yango mais comme yo komolanda ye omona makambo na ye te oyo nzambe alola esika nyonso nga natia mosapi na nga bisika nyonso nga na sabona papa oza kuna te mais ya akonsakra papa chaîne na ye na molili baye nyonso bakobone awa bozwa bango eza lokola na koti na église bato nyonso bakoti na église na nga bino bozwa bango bango mo batie makolo awa nga na ye koluka nakenda koluka bango te bango mo bayaki epai na ngai nga na sa eloko na nga nabengi bango te bango mo baye babone nyonso bino nyonso bisika bobonabona bobondelaka nzambe nzambe alola nga nazofandi awa mpona yoka yo navandi awa te mpona bunga nzela seigneur soki azwi mission ya kobungisa bato nzela parmi bato wana obungisa ngai Rebeka na kobunga te papa fongolanga miso ya molimo funa monaka fongola mato ya molimo mpona yokaka enseignement mama Rebeka malamu ya mama Sera malamu ozobondela nzambe alola bozoyoka bozobondela malamu nzambe alola oza nzambe ya délivrance nazobelela moto na yo ekita na nzoto na nga moto na yo papa etumba eloko bakotisa nga oyo etambolaka nga na nzoto oyo elembisaka nga so nani nasambela nakomi charge nakomi kosimbasimba omwana so tolingi tobondela nzambe tokende na dialogue ya nzambe yango na satana apeshaka misala yo makasi na baide yo makasi nasimba oyo nabongisa oyo namoni nabimisa pondu namoni nabimisa biloko oyo nalamba me yo kanaki lelo kosambela osambeli te journée mpe esili yo kaka bongo ozomona nani avandela yo na ndako mopaya nini avandela yo na ndako ndako na yo na yo kaka mire na yo batia nini bakotisa nini na katikati ya bamire na sous-sol batia nini nini bavandisa oyo nzambe alola kangola ngai namoni mama Sera atiaki video moko kitoko surtout biso bato oyo tozalaka papa e nalingi nakota ndako nabenga bapaster baya kosambela video wana mpo kobondela yo moko nzambe ezwa contrôle ya miri na nga makila na yo ndako ozwa possession zwa contrôle nazwi ndako nakabi yango na yo nzambe reine toi obandi kobelela reine ya nzambe na kati ya ndako na yo bokonza nzambe ya ndako na kati ya ndako na eza video mo malamu kosala yango mpona ndako na yo osomona batia yo nini barelation tozokezwa bakamarade bazoetufe badwa bato baolati oki mokolo oki mobange batio yango na nzoto batie oki mobange na nzoto bato bazomona kaka mokolo bato bazomona kaka tata mobima yo na okokisa ata 35 ans te me bato bazomona odela 35 ans balati yo baproblème balati yo moki mokolo balati yo yo ndo nuna ozomona na 3 jours oyo tozokota oyo tozokende kobombama oyo 3 jours ya molili oyo bandeko na nga tomikaba makasi tomilela so tozomonana te liboso ya papa nzambe ayoka biso bamawa nzambe asala badose virtuelle obima ta moto asika bima ta moto asika to tokomonanaka lisusu na volonté na ye na mokano na ye mpo ebele bakokufa me misusu batokomonana baoyo tokomonana ta bino yo nayebi te yo okufa to yo ozala mpo yo ndongo ozobungisela bana na nzambe nazobondela nzambe bato bazoegare peuple na ye vraiment nzambe ayoka mawa tala mpenza amema bango bana nzambe oyoki bobondela bobima ta na eloko ya sika bobima ta na eloko moko ya malamu bato baza koegare libota na nzambe epe ya nzambe etika bango te epe ya nzambe ezali koona bango bato bazobungisa bana nzambe nzela oyo bazokebundisa basali ya nzambe baservante ya nzambe ya solo bango bamonika ntongo bato baye baote ya yesu ya solo babandi ataki na bango bakomi lokola berode moko biso tozokonza na youtube baoyo bawuti wapi baye bawuti wapi tala oyo sante tala ndenge akonda ozomona aluka koma matama na potopoto asambwa yaya ngalinga ngape alinga mnete ngape alinga tai mboka okei so babina gauche osu gauche awa mboka toza tai nde tai ozomona
Est-ce que vous comprenez? Na 3 jours tozo kota to lukanzam. Intimité et matabiso. Bobenga na bapaya nyonso na ndako. Okoma ofanda na kati ya ndako na yo moko omona okoma ko banga banga. Obanga nini? Nana bangisaka onde batuna ngai nazo banga banga. Nana bangisaka yo. Batu musu basalaka ya vai na yo. Mais azoko choko banga. Soki yazate ozo santi mbai na nga zate ozo banga banga. Njoko emuta sala obongo. Po yeba kake pembene yo bando ozala bien. Njoko emuta sala ko bajiwana. Na bangisaka na ndako no bangaka nini ya mozo tambola pa obangi nana panza ko makila na nzela nana bangisako oyo mozo kotiska mo pa obimika mbango elo pe bimiso mbango yebi te nana bangisako nana kimisaka yo Nzambe azwa contrôle na bino na bondelo nom de Jésus. Yawe nzamba bomo na tiki libota na maboko na Seigneur Jésus de Nazareth. Na tiki bato nyonso bazoko s'abonner awa na maboko na yo na so na nga lokumu na yo Nzambe alola. Yawe nzambe bayaki awa pona koyoka oyo ezowuta epai na yo Seigneur. Papa me tikaka nde baye koyoka yokaka. Nde baoyokanga bakutana na yo. Afeke bado spirituel na bango papa. Esekwa ndenge osekusi yanga pe esekwa ya bango oyo nyonso famille ebebisaki oyo nyonso famille etufaki na nzela bapriere oyo tika badona bango esekwa papa badon spirituel na bana na esekwa bilembo nyonso batia bango ya molili na monde ténèbre badona bilembo wana ezala efase na makila Yesu Masiya makilo esopana na Golgota Nzambe priere oyo ebima na TV ekotela bango esokola bango bilongi basokwama na makila basokwama na makila bao ba problème na bango ezalaki ebele ba problème ezalaki chargé papa olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos pesa bana okimia pesa bana okimia batie bango ba problème bakoti na bandako na bango bazwi déjà ba contrôle ba possession na bandako bana na yo o Nzambe na ba faux servante na ba faux serviteur yawe Nzamba lola koti kitisa moto eli abelelaki devant ba prophète à Baal et kitaki tumbaki papa elakisaki monzambe na yo etumbaki papa hotel yo bango batiaki kitisa moto no na bandako bana yo hotel nyonso batia na bandako bana yo na ba chambre na ba sambeto na banjungu banyoka bakotiela baonde mwana mwasa benga lobi mama Rebeka na moni pena nyoka kotelinga na ndako oh Yesu Masiya localiser banyoka ba serpent nyonso baza biso na ba téléphone oh ba ekotonda biso na ba chaîne oh bazokota na ba via bana na Nzambe na nzela ba pasteur ba faux servante ba faux ba yembi papa misala na bango mabe kotaki na via bana yo evandaki nazobelela moto ekita na bomo ya bana na yo ezikisa nyonso moto no esala ba dégâts na kati ya ndako ya bana na yo délivrance ekota moto na ndako ya bana na yo moto na Nzambe akoma kolanda pasteur akoma femme de soki mari de nuit moto baliance wana ezika esalami kana ba contact na nzela kotala ka ndinga tala ke na TV ye pas eu contrôle pe possession batunyo ba olande na TV ah Seigneur Jésus de Nazareth Nzamba lola le créateur de toutes les choses mokonza l'univers le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob kande pe na osambela kande ba basala ki ya mabe ah mabola mo kote la bana yo délivrance kote la bana na bandako o nyonso batiaki papa na kati nzoto na bango ebima au nom puissant de Jésus na eba mukolo benga ngoloba Rebeka intercéder pour na bana nga oh Dieu d'Israël je lève mes Seigneur ma prière devant toi yondo yokaka lo sam bana no mibali bana no basi bakangwama ezala na balia famille ezala na balia ba camarade ezala na balia ba faux pasteur ezala na balia ba faux servante moto ekita ezikisa nyonso basinge katana ba chaîne katana ba baza ba maladi ba bika au nom puissant de ton nom Jésus au nom puissant de ton nom Jésus lobiko ekota na ndako bana na yo lobiko ekota na kati ya ndako bana yo makambo ezaki kotambola te tambola makambo ezaki makasi ekoma pete makambo ebanda kosimba bao bazaki na faiblesse de prière courage ekota bango batelema na losambo bao bakoka kotanga Bible te papa courage ekota bango bayekola Bible Seigneur au nom puissant de Jésus toana tango molimo mosantu le paraclet dispensation suka
betisa mbula délivrance na via bana na yo, beta mbula papa ya kimia na via bana yo, beta mbula esengo na via bana yo. Ozali nzambe moko otona na nguya, otona na bolingo, bomengono ezali ngolu papa. Bible solo bana biso, tu fais grâce à qui il veut. Oh Dieu de grâce, sala ke bana nona pourquoi lelo bazwa ngolu ko ute pa na yo, localiser moko na moko, localiser moko na moko. Wazaki na ba problème, wazaki na ba difficulté, wazaki na ba souci. Oh nzamba bongola mawanange koma koseka, nzamba bongola ba pasi nange koma ya koseka seka akomisanga mwasa biseka seka. Ozali nzambe na nazana tristesse, na nazana mawa. Ozali nzambe oyo olongola kama opesi esengo, tikato mimoni sa Seigneur na libota na yo, na via bana na yo, au nom puissant de ton nom Jésus de Nazareth. Pe na bombi bango na makila na yo, molimo mosan na bazala protéger na makila na yo, makila no ezala singa loketo, makila na yo Seigneur Jésus, ba mela yango esiko balesa ki ba biloko mabe na ndoto eke ko toufer ba vie spirituelle na bango. Papa tika te ba mela makila na yo pote ba ibana kobika bazwa bomo ya sika yo lobaki to kolia nzoto na yo pe to mela makila na yo, tika te ba mela makila na yo eke no kolongola makila famille bima, makila ba condamnation ya ba lien ya ba loi établie ya échec ebima afeki makila na yo ekota na bomo ya bana yo zwa bisika po bomo ezana makila. Apôtre Paul azoloba, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, vivre na kati ya bana na yo, vivre na kati ya bana na yo. Azanzambo atona na nguya to bonde bo tolobi amen. Famille na bino ekoka rando na Jésus te. Nzambo azana nguya nyonso et tout puissant aza na bino abatela bino abomba bino na makila na ye. To kuta na video ya sika. Oh nzamba kosa biso grâce à pesa ngai sutango na pesinga boitala mwa kimia na zwi kimia quand même na komisi nzamba bomoy azwa kembo ninga permettre nga na kuta na bino. Je vous aime beaucoup. Bolimbisanga so na ninga na mingi, bolimbisanga so na ganga ki mingi, bolimbisanga na video eleka na ninga ni mingi na bouger sengle mona naki pona ndo pesa mwana bino miliki ozomona boyebi miliki ya bebe ndenge ezalaka. Alors ton asilisi na kipe ya lali na zonga boye na mimo